likambo na ebembe oyo ebimi na morgue o bandeko balobi mosala nyonso efutaka eza kaka mosala ntango ebembe ebimi na morgue bandeko tozolanda bazalaki mibale baninga oyo bazwi mosala yei atanda na zakus et c'est la suite des événements lisolo na biso za kokoba na kati ya God's Love International Venture Give. Voilà masolongo ezokoba kaka etika ete baye nyonso babandaki film oyo bayeba esika tozokende balobi mama otie tembe bon yaka kotala kasi mama koti na kati nzoka nde motongo oti kolia malewa azalaka na morgue oh yaka ko mama awo yebi motongo yo yebi wapi ye kasi olo akokana moto yote motongo se bembe mama atali oh do bakliye musuba yaka bautaka na morgue esi bakufa kala donc ebembe boyi kokende lifelo tolola na nzala namoni eza ye tala soki moto aboye mpenza ko aobima atelema ezalaka ayaki na wenze me bongo moto oyo baza bayaki na ye awa alala kaka abimaka te eza ye nga namonaki ye mozoka musanga mama siko moto yango akufi ozoloba kayaki kolia pa na yo siko ndango siko apesa mbongo bino bofutanga mbongo te mbongo na ngai bino bopesanga mbongo ko ebongo siko ye alie ngoyelakisa nga bembe donc likoloba nini ke alie biloko na nga akufi mama te makambo mama tika na luko tala moto wana ozolukako esi akufa bino bopesanga mbongo siko ngana sala ni perte bino siko boseli ni esi ngana sala mandefa tabao mama ozoluka makambo mosusu madame kimia madame malembe madame tika tela likambo oyo mama tika enano bodiko mama tika madame likambo nini papa mbote na yo mbote bato mibale nayaki kokotuna bango mbongo na nga bazokosa ngai ndeko na bango ayaki na malewa ameli kuna alobi na ya lelo kozwa mbongo na ya boye alakisi nge bembela kati ya morgue moto yango aleki biloko na yo sakufi siko lelo ngala kozwa mbongo tina zobima na mbongo likambo te madame atanda siko qu'est-ce qui s'était passé mais boss nga azalaki na kati siko zakusa bengi ngai alobi ke no mama oyo aye no mutu moko alutaki awa ndeko na biso alekaki kuna na shop na ye alie ntango alie mbongo eza te mama oyo aye kozwa mbongo na ye awa siko natuni ye mama moto yango aza ndenge nini adekrire moto yango estce adekrire malamu kasi te tomemi eko totina kati ya morgue tokotisi ye boye amoni moto yango na mandefu ndenge aliaki biloko na ye sikoyo ngangango nzoka olalisi awa nzoka ye moto yango aliaki biloko ya combien nalobi mama combien lobela ngai ko nazopesa mbongo na yo comme ça nayoka combien nalobi 80 naira kaka 80 naira ya pamba mama ça va tobomana te so napesa mbongo kei nakeko ça va bongo nazopesa yo mbongo mopona bango bakudei nazobanga deuxième regard ok ça va zombongo na yo kasi merci boss bobino bokosela su makambo oyo opeseka mbongo ndenge wana bandeko tolingi ngambo te nesika mosala apo ngambo ezala topesa mbongo nga ndenge wana tala bato mosusu eloko ya malamu osala kokipe te tika ya kende mfanda kimia nga una kama mama yena baloma boy na bavuluba ozipe mbongo pesi ye ok mosala sala mosala so na pesi mbongo te omona na mosala na biso kobeba mukomo bimba likola batata na makelele masolezo kende nzoka nde ebembe bimina morgue eyoka kinzala eke kolia bato mosusu bafuti mbongo quelle histoire patron msozo se comporter ndenge mosusu na suspecter nga pe namoneka suspect siko nde nini eza makambo mosusu po yebisa biso toyeba nde nini azondimelaka mama na ye ka boya pesi pe mbongo
patron oyo na suspecté aza likambo toyebi te. C'est comme si elo moko boye ese banda bango toyeba bango mibale biso toyebi te abimisi mbongo sa koloba tala oyebi ya ata kutu na elongi kaka so tali bango nde bazosolola nazomona kaka elo mo ezoleka na kati na bango siko tina kati ya toilette patron ke kose soulage na yo ke azobelela komba mwasi moko kuna mosala wana bakomi komela mwa kopo nabengisi bino awa lelo nalobela bino eloko moko omoni eza mpona ndima bolamu na bino po bino bosali befort mpona kotombola morke na nga oyo simbelanga eloko oyo omoni banda kaka bobanda mosala awa mpa na ngai bafere na ngai emati kitoko pe na yango nali naloba merci na bino mibale wana champagne ezomelama mpo na lokumu na barelation na biso bakomi bapire omoni kaka ti ntango bango baye bafere etombwami balobi tomela mwa kopo wana ya yo baye mpo mosala evandi alors sikoyo esengeli to lever le novere eza mpona biso mpe na banzoto nyonso oyo bibembe tozobomba awa uwe evola likambo ndenge ezokende siko tobaye lokola bango balobi bo balare ekoti mosala esimbi tobeta mwa mindule tomela mwa kopo tolobilobi tosepela lisusu koleka bongo basepelaka nini bandeko so baosepela mpo mikolo bato baokufa mingi eboso balobi basala priere mpo mosala na bango ke liboso seke priere na bango bato bakufaka mikolo nyonso bakufa mpe mingi mpo so bato bakufi te bango mpe bakufi nzala soki bato bakufi mingi bakumisi nzambe me bango mpo mpe bakufela kasi te moko yango soki koyamba ebemba mama na yo ebemba tata na yo ebemba koko na yo ebemba mwana na yo to ya mwasi na yo okomona mpasi ya liwa bango mpe na kati ngango kaka mutabanda makambo nganga lamuki molimo mabe telema lamuka yo lamuka molimo mabe nganga kaka mutabanda makambo oyo bolamuka lamuka bango mpe balamuki nini yango nazoyoka mondule eza kolakisaki bazosepela na feti kuna bazosepela na banzoto na biso ewona eza vérité donc c'est comme si bango mpe bayebaki toza milimo oyo toyebi makambo bazosala tosepela mpe na koi na biso donc bango basepelaka ntango bibembe ezolala bibembe mpe lobi bo lokola bosepelaka na biso boliaka bambongo na nzoto na biso lelo eza lelo bibembe esekwi bayoki mondule bango mpe balobi bo lokola na lona to na lifelo mondule ezalaka te malamu tobeta azoto ya suka o po miziki ya lola ezalaka miziki ekumisaka nzambe na lifelo miziki ezalaka te kaka moto malamu tobeta yango ya suka o bandeko oyebi ke bibembe telemi ebandi kobina zoto nganga kaka mutu abandaka makambo oyo nganga kaka mutu ayebi ye kaka mutu atindaka milimo yango telema milimo ebandi kobina milimo na banzoto etelemi nzela moko bibembe bandeko ezosepela balobi bato basepelaka biso tokufa basala mbongo na morgue lelo eza lelo
bango mpe basala na kati ya morgue bayebaka na bango ke jour mpe bakosekusa milimo awa na bato na banzoto baklie na bango kutu oyo bakata bibembe bakosekwa bango mpe bakokima. Oyo si wake wapi? Oyo ake wapi? Elenge mabile ngo na nsima. Masanga ti kosuba. Ye pa baluki azongi. Me makelele boye ndenge nini? Azoka makola bato ezobina. Abwaki miso na kati. Nini yango? Ebembe sekui. Suspense. Omoni yo moko olia mbongo opona bibembango sekui obandi kokwea mikalikali. Basilisi kobina do babinaka bazongaka misusu bazolala bibembe mosusu nzala babandi mpe komela. Nga mtabanda makambo oyo nga bayebaki nga balamu te nga nasalaka oyo mosala oyo akinganga oyo ti eloko ebominga oyebi eloko ebominga eza nini basi nyonso bayaki likambo na nga boye nakomaki koluka bango ntina ndoto do nasilisaki posa nyonso yango natisuka nango babokelinga maladi ya koloka soki mpe sida koloka nayebi te me nzoka bayebe teke nakufaka double na morgue nayeka passage nakozonga oyo akoyeba kasalaki nga mabe oyo akoyeba ngai akomona ngai ate kutunga kutu oyo webia eloko eboma ngai oyebisa nini namoni nitikala lobela o te poso nalobeli o awa ko okasake no nga mpe nakoseli kokufa sokani nakufi nanga mbala moko naoke libela masolo bawei do bazotala parcours na nsima bazotala parcours oyo nde basali yango na mabele oyo bazotala bagafu na bango bambeba na bango bamasumu na bango alors ke bato oyo batravaillaka na morgue bazwi mosala Zakus na atanda omoni ndenge ozopola nayebisa koko yo okobatre nga te tala nani sikoyo namoni ondire sawa tomela nano tolia nano namoni sikre eza kuna na mapa na biso tokotiaka na kati comme ça tobana nanu kozwa pause après pause mosala ekoba mosala un ventre affamé na point d'oreille bakoti na kati ya donc bango balonde kolia balali lukuta c'est quoi ça Zakus mais natikaki basikre awa mais nde nini eke komona awa eza mpe susu bamela deja eza vide masangaki wapi lipa mpe eza te mpuko monene ndenge akoya alia makambo nyonso ye moko baluki mutalie na mutameli nzoka nde alalika wana baza kutu mibale balalika wana botala na mabumu bopanza mabumu bomona ngo sikunga nasalaki nayo libanda ozotuna so na ameli yango nopesa réponse nini oyo eza kindoki oyo nini nga mpe na osuspecte yo koma ozotuna ndenge nini oyebia 9 jours moyibi akoyiba un jour baokanga mokolo yo ozoba nayibi kasi na mokolo eloko nakoyi moyibi awo siko ebayi ndenge nini soki yo te owangani mpo ya nini yo te mutu oyaki awa omeli yango mpo nga natikeli yango wana namonaki mutu te ezala nano soki eza monoko nanga te moto ebimisi yango okokanga sikoyo nani solo ya masanga yango ebipa na nga te okokanga nani suspense kindoki
Ah, batuna kasi bibembe. Oya melaki aloba. Tango pa koloba telemi opoti mbango kimi. Oh, tala na sima, ye wana lamuki. Oh, démon volant. Oh, démon volant. Atika ngana pe makopo mingi toko zali awa. Lamuka. Lamuka. Nina ngo susuko. Lamuka. Tokena biso na boîte. Tokena baye. Eh, do bango ba projet ça la rago. Tokende to baye mo mokoko Okomprendre, to saka mo ambiance na biso na ndenge na biso kwa ozolanda. Eh, phénomène. Bango ba bimsi bilamba. Bilamba bimi. Oyo eza ba forme ba fashion na biso. Ndambo baki ambiance ndambo batikali. Eh, bakendaki bazongi babaye balangwe. Ah, bibe bango bandeko bambiance. Oui bien. Na bisi ambiance lelo, ezaki nango bien, mais na suka ndelo moko bebisi. Ah, webe ke banzele bayaki, banzela onde basola mabe, eloke bomi kaka nde fete ya ngwana. Eloke bomi boîte ya ngwana. Oui bien. Otikeli bango pe poisson na kati. Oh, omoni hein, demo tika mambo pamba pamba te. Ah, c'est comme si mutu moko oh, azalaki awe. Oh, mopaya to nani? Alongo ako. Yo moto. Qu'est-ce qui se passe ici? Patron lobi kaka tozaki kobongsa ebembe o na kati kuna. To kena biso na tongo tozonga boye, toye komona ngo libandao. Oh, mais to komi to kutango ese bimi. Bozo msana kati. Ah, boss. Et boss ko ni ndenge nini? To be mango ndenge nini? Kasi bossa ko biao. Patron. Tela kaka. Nami. Ngana na yeto me maka nzoto sunga biso kasi ko seto tombola ngo to me mona kasi. Na lobi ya bino boluka ndenge boko me mango. Bosala nyonso. Donc ngande mutu bosolo bana na minute bo pesa nga ordre. Ah. Et bon si ko seto ko kite to senga éditer. Bon, telema tombola. Ebembe ebimi yango moko. Elali libanda bazongisi na kati. Bino bibembe elali boyo kangai. Bosala keba na kati ya morgue na ngai. Na lingi na nga kutu te makamba o bosali awa ebandela masusu boyo kingai. Osoba na biso to nani boss. Te nazoba na bibembe oyo. Bibembe oyo na kebisi bino tala o akobandela so makambo esalami oyo surtout oyo o amandefu wana lokola taba azaka teti. Ok, toke na biso bayoki ngai. Bayoki ngai. Eh, kande ngwana seke boso ayebi makambo na ye. Seke ayebi sika telemi. Oh, likamni lisusu wao. Ah, mosi kitoko nzambe mwase atiki bolingo atiki kaka boye atiki ba ambiance nzambe atiki ba gender. Ah, yo mokilongo boye poni mona mosi jeune fille comme ça. Bonsenge bele mabele mokonzi. Ah. Bon ça va, tika ngala sala sikoyo na mbomeye. Siko tala webi yo mbo koloko kufa mutako mbome oyebite. Zelaka wela ka bansoto bato. Lokole samba ebembe ba kolo ebembe ba yepe wana. Ça va. Tozo kote na kata morgue parce que ma solo je sais c'est betami banini. Et mosala na bango nde yango yo. Nini kosalema mokolango tolanda Zakus na atanda. Ah, ya on a comme vraiment mikolongo ezokipe surtout na liwango ko be mwana mokebo jeune fille comme ça ko fikaka. Ah, et ça mana onengwana
yo message déjà kokunda te ko yamba bibemba ozoka masusu unamoni lobi na ya tongo tongo oh yo to nanga to mesante ke no yena pale ozinga to yena musalati siko komi yo moko yena tongo tongo te namoni oya fa na yanga moko na ya tongo yo kaka soko ya tongo yo kaka likambo te mosala nini oyo eza lelo na tongo Zakus a récupéré masolo na kwena ye ayebo na moke ebembe kaka moko bandeko mabele mokonzi bote ya mwasi eke kaka boye kitoko nzoka mabele kinamelaka kitoko nyonso oyo mokili oyo me yo mto mesala kokose bibemba ozoka monini nzoka nde Zakus ayaki nzoka baprojet na ye masolo ayeleza ye na comprendre ye donc soki azalaka na posa basi te oyo baza na pema akomi na posa basi oyo si bakufi donc asalaka bolingo na bawei donc oyo paka oza ndoki akoza ndoki ko te mamba azosala nzoka nde alobaki na masa na koya tanga ntongo yango nzoka baprojet yango oyo suspense loboko ekangi ye na kingo makambo nazomona ayo kasi landela basantimate landela bilengi te nzoka bilengi yango na bacondition oyo likambo likama nini o tala pardon toyokana ko pardon na ndenge malembe pardon te namekaki kaka pardon mowei akangi ye na kingo tala sa sotiki ngai awa ko biso mbale toyokana bien pardon yebela nzoka nde na tongo bautaka ambiance bibembe mibale bayokanaka ke tobimi tolangwe na tongo tozongi makambo nganganga mutayaka nango ye mpe kuna alingaki akota na makambo bilengi mbala moko kingo bakangi bapriere ebele bango mpe baye na pale na bango baye batala boye moto asalaka na morgue na ebemba mwasi ye te oyo likambo nini oyo qu'est-ce que c'est yo sa nini awo eloko te nganga nzoka epanui nabondeli yo pardon na kombo na nzambe limbisa yeko atako mabe nini asali tika limbisa toyebi asali yo mabe yaona namemi likazu oyo mpo ekitisa yo kanda na yo ebondele boss kamuno na yo ebembe pardon na minute oyo ya asali yo mabe mais mpo na kombo na ngai limbisa ye eza lango bongo toza bato kutu namemi mbongo oyo mpo na yo eza mpo na kokitisa bakoko bakanda yo limbisa ye loboko etiki nzambe na bibembe batangaka bambongo bibembe balelala bayebi dollar na baeuro tala makambo oyo nini do baprojet no nde ezalaki boye te na comprendre yo molimo oyo ya kindumba oyo elandi ntina bawei eza grave merci tikala na kimia tala sikoyo ndenge ekomi boss na bango ayebi basekret na ye na biboyokanga malamu oyo eza mbala liboso mpe mbala suka moko na bino asala makambo mako oyo sino na kobimisa bino awa bokolongwa mosala ekosila mpo olimbisa patron namona nano te ebembe se comporte comme ça nga mpe na kamwe boss ndeni kasi okesala baseremoni opesi mbongo opesi likazu sikoyo ebani wapi yo mpe kaka monoko na yo na bima bimo nanga bima me batuni question boss yo ebimaka mbango ndenge nini obeti bikilakila oyekolango wapi pesa réponse asiliki nga nazoloba na bino bozoloba na ngai qu'est-ce que c'est
Ah bon ce que comme na makasi. Oni nango boyeko. Malembe. Ah botika nanu ko botika. Oyoke wapi? Botika nanu ke musala ko? Okay wapi? Tala. Mboka biloko lelo okopesa ngo soko pesi to bimate. Sikolingo bobo mangai nakufa. Tona miboma parce que besoin posa kolia bola malanda koyo. Atanda miboma. Atako tukufi sikoyo. D'ailleurs côté ko sala bien. Comme ça tout ça libre landa koyo. Julie, na yo pesus. Okayenga ne lamba. Kaka yo na uti ko bala kala tao. Yo, nena ngwana sheri na yo. Pesa mbongo. Bandeko lelo bazomeli ete bazala ta na deko bakombale bayokani bambanda bayokani balobi lelo akoyeba. Zakus nzambe merci osaliao nzambe merci oza témoin na ngana sala crime ngo na kosala na misu na yo. Ngana sala témoin nini ya crime? Atenda na ozonga simakasi wana sala crime nango yo moko bato baloba ngana sa complice. Zakus. Of course na. Okay, na kei nanga na zongi na ngai. Zakus. Okay. Bon ça va bino bosela mbongo na bino bosela kasi. Bon ça va botika nanu na so mbongo ko bota misu na ngai na lobi bien na pesa bino mbongo. Mais pesa mbongo ngo kasi bato bazozela. Combien kutumba wango? Banana za makola milai na mikuse. Muta makola mikusa melisi bango pema. Zakusi yewa nazo kende. Alobi yo tikala. Zakus. Mwana benda na. Ba récupérer. Na boma mutu wao. Zakus, moninga na ngai aka pardon na roboma. Na saka kuluna te. Kasi boma bango yela biso bango na morgue comme ça to sala bambongo na biso be bafuta biso. Likambo te. Bango kopo ba ebika yangwana. Tela tosona kaka pula likambo nini kombongo kaka ndakudi. Tela, so bolingi mbongo bosela ko malembe, saba malembe. Siko likola mbongo nde bozo sambusanga boye, bono pesa bino kasi. Tela, na mukuse ngasi na siliki. Tela Juliana. To nani babenga kayo. Ngali na sisa makambo na ndenge na ngai. Amona kanda na ngati na suka. Pona nini? Tela, zaka mupanzi. Na sisa likambo. Bono pesa bino mbongo bosela kasi. Na lobi na okimate. Siko, combien ngoko oye kimsanda koyo? Membosela na luko. Bolingi siko nasani na sanza mbongo wa. Na kena kati na zoya bosela. Mwali kambala ka bolingo sambusa mwana mobali boy. Na yope mimi, na benga ko mimi. Combien yo lingi combien? Kende to mona na mbongo wango. Maseki, moni omoni sikoyo. To bomona kambongo. Ale boso bobinsi basuli na baba. Mbongo soke sate bokomba takanda. Bola ndanga na zo mbongo na pesa bino. Ale yakao, boya zo mbongo. Mosala. Voilà. Jeu de dames. Ba grande amiste. Ba l'excellent ngongonga. Kasi omonde kozopola omonde la kotiwa olobaki to nzoka na terrain zéro tune kotoyo Zakus atanda nini ko c'est comme si affaire zo simba soute imaginez kaka mwa mobimba oto salite kaka 5 corps to lalisi na kati ya maogawa 5 corps to banda koboma to songela koboma to sele loko moko bibembe mati mbongwe mati pourcentage mati na yebi kasi sengi to ki memango malembe na ndimike bato bakoma suspecter biso na mboko oyo soki basu preuve ke biso bato so boma bato to tena maoga preuve wapi
tika ngai di bosana How they want it? siko boyeba ndenge nini keno biso tozoboma bato tala peut-être moni jour wana peut-être toboma mutu na zamba ekopesa batrace toyebi te tozala prudent lobi bakete komonaka bayeti na morgue o. Ebembe ebimi na morgue tala masolo bato bambiasi bakenda su te onde bakunda ebiso famille se yaki bazwi ebembe bakundi So this is where the bino mbali nde bofandi awa bobeti dam boye kosala bafaire avant fin du mois bokoya kolela mpa na nga kuna wana ba pourcentage emati te olie bobima kuna boluka bato oyo bokoboma bato oyo bakokufa bokontinue betaka si mokoya mpa na nga wono pourcentage bokontinue bosala bashe na bino beta dam apesi code zakus atanda nayebi ti bato seke na biso ozotuna nga nayebi ti seke na biso zakus atanda ndeni ni patron ayebike biso obomaka bato akoni molimo nebonga naza molimo nazosuspecte yo eza mpe yo mtolobelaki ye tala obandi koatake nga kenonga mezoloba na ye alors ke yo nde moto ozoba na makambo yango tala boto tala so tolia sur pourcentage ao likambo nini oyo landa boss esalaka te makambo esalaka te rien toyaka buloti tozonga pokwa nalobi affaire te mbongo te osali te olie te biso toyaka wa toyelaka bino bibemba bibemba yo tolielaka ngo mbongo pesa biso pourcentage tala lolobi tidwa yozobala ngai tidwa ngai tidwa bolanda nga kasi boss pesa biso mbongo na biso mbongo boss ko tosala mosala te wana kayinda olongole ngelamba tala ebokasi tozobanga yo tala bimisala biso pourcentage sino nini omona biso atanda siko nini karate ezongi awa pardon mbala liboso omekaki o mosala ekufaki so obandi obinelanga zela bakambo ça va boyako musala esala osali na hotelingi mbongo et voilà bango kaka bandeko baswana bayokana bango kaka lisolo bandeko tolanda awa babebani bandeko lobi bakosonga tolo basusu ke musale kofi wana eza yango ntina te mbula kufa ndenge nini basongi ka bulo tala kaka balobi esalaka nango mwa matata esika bato bazali ezangaka te wana bazonga concentration nano na jeu de dame babeta dame na ndenga moke te kopo nini oyo nani oyo yo likamini boyko boss bazoba bino olie bobima libanda kuna bokende luka bato koboma boye na bango na morgue boza fanelanga mpona badame na bino lokola bachomere
Ikomi boy. Ha. Ba poti mbangu. Zakus. Ah, Zakus. Atanda. Oli kamnini ko? Zakus. Tela nalobia. Posa kukufa ndako peli moto. Basi oko, basi omibale batinga na kimia te bandeko. Siko na minute oyo, malamu nakufa nanga kala nakende. Obale ko bana posa ko kende, olingo kenda pamboye, likola basi. Ah, nano monite. Oh, ozana posa lola tole felo lero. Tala, nabaki makambo ko chauna ngambo. Olobaki te. Mbongo nange ko sala ekozwa makambo yo. Mbongo saini sikoyo. Zakus na sa posa mbongo. Te toboma te mutu moko na minute oko, toboma te koboma. Tobakisa ta bibembe comme ça tozwa mbongo. Pardon. Na sa posa mbongo. Olobi ni? Ah, olingi siko tobana suko boma batu. Na sa posa mbongo te. Eh, malembe pardon. Na sango suteo. Ah, oyokinga na kosala ngo sute. Nalite bakanga baloyi. Ataka ipe za kustala. Tela toke sala ngoka tembala moko mbala suka. Mbongo ka nyoso tokopesa bakopesa biso tozwa. Toke ko investir ata na boutique to supermarché. Na bina ko sala ngo sute. Ah, tela sala nanu. Lobi boutique. Tozwa mbongo ya bibembe to sala boutique. Ah bon? Atata, mon projet kaka goya to sela ngo kaka. Tala. Namoni aussi l'idée bien. Mais sikoyo. Soto sali mbalo esili. Ya suka yango yo. Mbalo ya suka. Pisa suka yango yo. Tela kaka baninga mususu basawa. Ngweke abandaka mukalate awa. Abanika mwelo kwa mukie. Lelo sikoyo atonge empire mobiba. Tala nalobi oyo ya suka. Tala mokolo moko baokanga biso po moyiba yiba 9 jours. Nalobaki sala prudent. Nzambe basi oyo mbongo na ngamo ke bali yo sikoyo ko moloba. Ah, sikoyo ka kite lelo ndo yo ki Julien kaka oyo. Na ko so oyo. Na baboti na pesi mbongo tena mbongo sala ngai. Ah, lelo bagomo pesa na batoli, bagomo pesa na ba conseil. Tozonga boye, nzoka nde mokolo masolo yebesika telemi. Ah, nzoka mosala na ye ezalaka na bakisi bikila po batu bakufaka ye geraka babibembe na morgue na comprendre ba jeune na ye. Na comprendre ba jeune na sikoyo. Nzoka nde atenda ndanza kusbayaki. Bayaki ko négocier bosa zongisa bango mosala. Me baya boye, bayi ko kuta bikila. Ah, nzoka makambo mususu bayebaka te batama. Ah, baboki misu. Nalobaki yango. Nayebaki ke moto yo asa suspect. Moto ya bomba eloko toyebaka te. Nalobaki yango ti. Azaka nganga kandenge mo kakati. Yengana ba ferming na mokili oyo. Batu bazopona ba faire musuti basalaka ba faire a morgue. Ezalaka. Toke totelemela yi, tobimela yi. Ngana yo, tobimela yi. Tala yo kende na yo ngai te. Oya moni na misu boya bendi nzoto. Et voilà. Ba moni siko ba secret oyo boss na bango salelaka po bibembe kote belé na morgue. Bandeko. Lobi toko samba. Lobi toko tunana. Bangwana. Toleki bandeko. Moto moko bandeko na kati ya samba toyebi ete. Tomoni kaka. Ndeti kaka zongo inene azoluka sala zongo inene. Ako pe mboka système zamba. Po baloba, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. Po zongo inene ezara na posa permission te. Eye. Mwana mobali akoti lisolo. Akoti zongo inene soka liaki pe mfumba kolala. Zakus na atanda. Balingi bazongela ba projet na ba calcul. Esengeli morgue kote bibembe. Muta koboma nani? Kobo. Abeti ebotu. Aye ko bakisa, aye ko cheveye.
mwana mobali ya bato kuta kataki kuposa kosumba. Posa kosumba esilaki te liwe ye ekamati ye. Babomi moto nyonso wana mpo na mbongo ya morgue. Nzoka bisalela na bango yango oyo, basekre na bango yango oyo. Tala namoni mbala oyo ezaka ya suka. Tosali bikopo yango sili topangani tokati bakopo. Tala nayebisa yo mbala oyo ko eza likambo ko ekipe te. Nzambe ayebi ke biso mpe tosufrir mpo tozwa mbongo tosufrir. Opeke nde sika bato basala eloko te. Nde sika bato bauti kaka kotambula. Nzoka makila moto etangi. Mbala oyo tala apesa biso pourcentage ya bien. Bakalkile na ye mbala oyo akosa biso kaka soki tokobeba na suuf te. Yoka bakalkile bandi. Nzoka nde mwana mobali akufi. Sima nango nini tolanda? Lucas. Nayebi oyo eza liwa moko ya bomoto te boye. Eza liwa moko ya mbala kata. Moto asali boye oyo aluki liwa na yo. Hey, azala na mbangu. Tala yolanda ye. Soki bango mpe baza na bafamille moto na nsima atikala te. Landa bango, sukisa bango, bango mpe balela ndenge biso toleli yo lelo. Atikeli elikwangola. Atikili kwangola na mowei. Bandeko keba bato mwindo bayebi. Elandaka. Bango mibale bazosala kalkili ya mbongo na makila ya bato. Tolanda. Atanda, ndenge nini, ça va bien? Tika lobela yo. Tela. Tika kukatse bele. Oh no mutakufi tika. Wadesa magamba kala. Bosana. Les morts sont morts. Yuso mona mutakufi. Abani kosala misala bato lokola biso. Tela. Mutema nangeza bien te o. Conscience nangeza déranger. Tela, naza déranger. Fallait pas tout ça sous makambo yo boyi. Zakus. Tela zana kimia. Kicha mutema. Wa mobali te. Iloko kwela oti. Tika nakende sikoyo. Nata ndenge basi oyo ndenge ni wasakuna nakenano. Sava. Kende meme kulusu na yo ngana kena ngandaku. Fin du mois. Bakobeta bakalikili milekelebele. Ye na ndako na ye pa kei. Tala mosala bato bapona na mokili oyo. Ebembe ebimi na morgue. Tomonaki yango. En tout cas, basi mibale pika. Julien analobi ngani mulolola balelo. Oyo kaka nzungu na poni. Na lingi nzungu oyo. Tala malembe o. Matata te o. Na ministre oyo pardon, to wela na te. Zongai. Kuna kozwa nzungu mususu kote na cuisine. Luka nzungu na yo olamba. Nalobi kaka oyo yango na poni na lambela lelo. Tala nalobi o. Olingo tika na ngambo. Oh, likapi ni boyko. Tala nalobi kata makambo wana. Tika nzungu. Nalobi na malembe pardon, tika nzungu. Tiyo salamu pandi. Oye kote biso na matata o tika biso. Boyende. Ok, ça va. Oweli nzungu ngana lobate. Donc binonde botianga na se botindika ngai comme ça nabukani loketo alebino bozu raison. Bandi bobunda bokufa ngako tu bien na deko toso kutumbongo. Bosuka bokufi bino mibale bibembe na bino na kena na morgue. Ale natango wana nabukani loketo na makase silingai butu nyonso bomolela
na pesa te aleboke na mobali mosusu o no ngai na komi inap bobi boma eza bien nekuti na luka bibe na mema na morgue na de na ke na ngai na sela ka boboma bomi boma oya ko boma muninga aza na pourcentage morgue ezo sela bibembe tala masolo tala kosaka na ngati tala ngana nga mama kulutu otosa ngai te oyeka lelo na monoko ebele makasi pe za te olotika nga mama kulutu na redi na mobali na ngai oyeko tianga kaka tomokabula 7 jours tokabulaka 3 et demi ngai 3 et demi yo mikolo 3 et demi nga napemaka nazelaka yo tala nalobi okoyeba nga lelo mama kulutu batosaka ye na bebisa mukonanga na bama na mabele na buka la loketo na komi napta le boke ozulanga bambanda boke ozo mibali mususu uleki biloko ambo keba nzoka mowei azaki na nzela hey amonie anali kwangola akimili kwangola pota mbango batela molimo yubu na mwese kaka weko changa yao lelo koyeba ngai towela nzungu ngana yo towela so mobali na butu tokabulaka banzungu nyonso komi ya yo butu nyonso komi ya yo otikela nga te alors que yelo kaka lelo mama kuluta azalaki liboso ozotosa ye te oyo eza ebandeli nano moni ngai te molimo elima moto azoganga mwana na mwana bendana bandeko bato babanga milimo na ndako wo akebatama yeyo ozokanga nini o nangwa sawa molimo moweya bimi mwana na mwana bendana esi baliaki mbongo ya morgue kala molimo afashe mbongo nanga boliaki na morgue bokosanza esika ozokima na liboso tala malamu bambanda bakati bitumba omoni eloko awa namoni mutu mutu yango wapi ye mobali openza tolinga mobali yango ndika aza basansi te babosani lisolo babomaka moto na zamba asimbeli bango likwangola zala na mbangu libanda batala boye aza te dispari Juliana mobali na yo oyo azoganga moni molimo mobali na yo te mobali yango yanga moko mwasi ya liboma abali mobali ya liboma kasi baosa liboma te ta Juliana nalobi kombo na yo natangi kombo na yo nabengi yo bon ça va naza makambo osala tika nakenda ngai ya pardon tika nzungu wana te nalobi tika nzungu wana te obani lisusu tu nanga na lamba nzungu ngambu Juliana nalobaki tikelanga nzungu bandeko nalembi bango likola nzungu batangisa makila moto akufa moto akufa ka moto azwa pe mbongo na morgue moto okabula sake bopotana wakolonga bandeko basi mboka libanda basala libanda bayebi bandeko tango malewa eza tango te boyeba ke makila mosusu babomaka te makila mosusu ezalaka makasi eyaka na bangambu voilà tomona na tango na zakus mlera malewa batungisa te batuna te balobi mosala na biso nde lesaka mosala ngo nde nini o ebembe na morgue mbanu obike nalera malewa likama mowe ya bimi nzoka nde babomaka moto na zamba moto ngo kutakotaka zongo inene
Hey! Bakoma futa masumu tala. Pardon na bonde liyo pardon. Kobo mangate pardon. Pardon. Na roya otika sani aloso na madesu pamba. Hey! Oh, bino na tour na bino bobomi. Eza bien. Normal. Na tour na ye abomate. Ah, wane komi nini? Te? Mokilango za ya kaisa lati. Dispari. Nzoka nde filme baby. Donc zala na mbangu soki oyebi ke mowe ya zozonga. Bino bolieki mbongo na ebembe na morgue. Menzoka nde mowe ya lobi bogofuta pe na bafi na bino. Ndenge bobomi ndenge ya koboma. Nzoka yewa na mowe azobima likolo ndaku. Ata nazotala te, azotale wapi bisika zate. Bisika ngo yango te. Yo mulimo mabe. Ya keba. Tu. Nanda kunanga te bimelenga na tela likolo te. Nasana se akiti na se. Zala na mbango. Bandeko. Musala ngo pema. Atanda. Omonde mangamonde komia. Na lobela ki ototika na biso ko bomaka batu. Siko mambe sala miboy. Na ba peme silibiso. Opesi nga faute. Ndeni na oyeba ke molimo mutongo za makati. Na ngana yeba one longi. Na oyeba ndenge nini faute nanga. Siko awe komi chasse à l'homme. Molimo ko landa biso butu moyi. Bana quartier ba komi ko yeba masolo. Oyebi bato mibale. Nayebi bango. Atanda nazakusu. Nayebi bango masolo betami ba confirmer ke babomaki moto moko te me batuni so basokufa na zamba na mboko yo. Oyebi poni na sepela na yo. Pourquoi c'est moninga nanga? Po moninga nanga yi azoloba nanga yi. Ndenge ni be formation no mboka oyo ye bango. Tala oyebi te tikana lobela yo. Moko ya ba victime akimaki akufaki te babikisaki ye abeteli biso masolo liboso igwe. Oyo ngoloba nini? Bango pe batie matoi nzoka nde rimere tamboli bango bibale na crime oyo bazosala na mboko oyo eyebani. Sikoyo morgue wana basalaka nzoka nde igwe alobi kuna fo bakwesa morgue po bato bazokufa innocemment. Sango tamboli makambo yango na ndimi yango te. Bayepa ya mopao. Alors boss, en tout cas milimo bato komolanda biso tobomi mutu mutalandi biso yo sunga biso siko tokima wapi? Na bini na kosala saka matushi. Malembe ko panike te zala chempo kimia outside logo te yo kangai. Pona nini ozo déranger batu boy? Yo so kufike ndeti likola liwana yo batu bazangi kimia. Sikoyo ata basengyo pardon oboyi ozo tungisa bango pona nini? Ozo kangate nazo bana yote. Ok, ça va na comprendre. Nebini na kosala. Bofanda na ebini na kosala. Boss malembe. Paniki te zala chempo ane logo te zana kimia kobanga te mowe nzoka nde aza pena ba formula bangaka likwangola oyo ebeta moto awo alobi ya kaisala œil pour œil, dent pour dent. Mopao à l'aise. Bon lokola yo o décidé que no batu basanga kimia na kolobela yo ke esika nzinza zo basukaka alanda ke bembeti bazokunda sale sakamatushi bandeko na boyina bandela ba formule o ezotangisa batu makambo bazosala soki bakenda na molili po bamibatela contre bamilimo oyo ndeko na lobi te na otangiso yango oh non ngape na koluka protection ndeko koluka ngote lokola omoni kaka ke oza teti ya bateti na kolakisa yo esika nzinza zoba akenda kolande bembe bazokunda ye pe na kati phénomène abeti kaka formule ekitisi moto akomi moke omoni na bese kota aza petit joueur bana mike oyo likambo ya moke
azwi mowei akangi susu na molimo. Yango moto yo a gérer morgue azwi ebembe na ye. Molimo akangi na molangi. Moto akufi double. Alors okozalaka awa otikali awa kino nga moko na kopesa yo ordre. Bango mibale bazotala ndenge mopao na bango azogere molimo azogere na nzoto. Alie mbongo na morgue azwi molimo akangi na molangi. Awo bomoni eti akangami na molangi. Avandi wana tina kopesa ordre. Omoni mam nazoloba. Mopao na biso alenda maile beleti na butu. Maile agogere mbongo na maile agogere molimo. Merci for him. Oh, give a mess. Give a mess. Tala pesa leçon. Basumbeli ye lisusu. En tout cas moto yo azwi akende atika biso na kimia esili bon na koyebisa bino ke bato bapesa formation ki mokonzi alobi oyo no fo badétruire na temple soki bolingi bobatelama nga na kozala awa te na butu mpo bana mai bazokita awa bakobomela nga morgue tokima wapi toza na moto te tokende pa ya nani kobanga te naza na ndako ya monene kuna na province bofanda nanga kuna omoni tika nzinzi so basukaka nalobelaki yo bon lokola botyaki tembe bokomona te esili te nzoka nde koyebana garde rendez-vous prochainement tozokontinue lisolo 3e partie. Ebembe bimi na morgue sikoyo ebembe bandi kozonga. Salary, and it can depend on how many dead body where you get arrange you. Now I'll be that too. Atanda and Zagozo, which one are they? Waiting me this of all the job now, mortuary one who see you.